En tout cas, matondo mingi na bino batata bozali wana pe mama mpe na bandeko nyonso oyo na lisanga bolingo bisika nyonso bozali na disponibilité ya kopusa na kati na lisanga kuna na France. Nayebi ke bozali mosika bamisusu bozali ya kokangama na makambo etali ba grève oyo mpona transport, mais matondo na bino oyo bozali sur place lokola ndenge bosili kotelema mpona kopekisa mokolo yango na pesi lokumu na tata mba Tolendo mpe matondo mingi na epai na bino bozali kotelema mpona kokulisa ponso ndenge tata wamba Tolendo asidaka kotalisa biso uta bakoko matondo mingi. J'espère que na mikolo uti koleka na pesaka bino bilembo lolenge oyo Mvulusi Kimbangu mimonisaki mpona kotala ntango na biso bayindo ya kobima kati na libulu oyo esili kobelema solo ndenge nalobaka bandakala bantumwa basali ebele batindami ya tata wamba Tolendo kati na biso na Afriki. Ngai pe ntango nabotami na sakokola ezalaki na bilimo na bazali komona me nayebaki te ke lelo na kozala mokambi mpona kolakisa bato nzela po te nayebaki te nayebaki nzela Kongo te po soki nayebaka nzela Kongo ningaki na banda kozala chrétien te parce que nazalaka révérend pasteur ntango Mvulusi Kimbangu abimelaki ngai atiki ngai natambola na nzela wana le 4 juillet 2009 bakulu baye kotalisa ngai nzela Kongo ngana mepo ani botikaki ngai nate ya banzamba bapaya to pe milimo bapaya babi non parce que Afrique Congo ezali na boloko na nzela Bible pe na nzela banzamba bapaya tolinga toyeba yango malamu obimisa bana Congo pe Afrika na kati na libulu wana donc nasongisaki matondo nde le 4 juillet 2009 ezalaka fete ya makasi mpona biso ezali mokolo oyo esengeli mpona biso kosalaka fete mais nakosenga bino botiaka biso loboko neti le 6 avril tozali na fete mpona ndenge Mvulusi Kimbangu atelemaki mpona biso bayindo. Le 4 juillet toka na fete ndenge nzambe mpungu atelemisaki ngai. Le 2 juillet tozalaka na kolela mpona mama Kipambita ndenge atikaki mokili. Donc c'est ça, le 12 octobre tozalaka na kolela na ndenge Mvulusi Kimbangu atikaki mokili. Donc na lolenge wana mais nasali kaka mwa symbiose lelo ntango nango te mais Mvulusi Kimbangu azalaki tumwa liboso te mpe tumwa suka te mais na kati na bantumwa na biso toye lelo oyo lelo naye kosentir bokeselo ezali makasi pamba te na rang oyo na ndoko zwa bantumwa liboso na ngai na bandaki komiswa kaka biso soki Mvulusi Kimbangu même rang mais ne bepoki nzambe mpungu atelemisaka mais arrivé ya Mvulusi Kimbangu na bilembo na ute kopesa bino naye kotala mpenza ke Mvulusi Kimbangu mokonzi ya bantumwa ye azali au-dessus donc ndenge bakomelaki nga na anglais King Kimbangu donc Mvulusi Kimbangu tobelelaka ye tope ye na ndenge ya masano te ozali na mabe ozali na masumu ozotala koma Mvulusi Kimbangu non désormais à partir d'aujourd'hui. Donc tolandama ya Mvulusi Kimbangu yende mokonzi oyo atelemi mpona kokangola Afrika mobimba tolonga na boloko oyo na mokano ya nzambe mpungu Tolendo. Donc message wana bapapa bamama soki ozalaka nanu na kati ya badistraction ozana na kati ya mobulu ozana na kati ya mabe ozana na kati ya kosumuka ozana na kati na kanda ozana na kati na lokuta ozana na kati na escroquerie. En tout cas bapapa bamama bobima lelo oyo papa Kanza mama Kanga pesi yo quelque chose kende kopesa papa Nzusi komisa yango epai ya papa Nzusi. Mama Kanga pesi yo quelque chose mpona lisanga mpona loyer komisa yango epai na ye parce que soko komisi yango te ebimi lokola ozali koyiba escroc ozali kodetourner babien oyo ya nzambe mpungu Tolendo. Alors na bizaleli wana bokeba na yango tolia mbongo na ndenga mabete na kombo ya nzambe mpungu Tolendo to na koma Mvulusi Kimbangu to pe na kombo ya lisanga ya bolingo totambola na honnêteté parce que
makambo nyonso oyoyo eyeli ngai koraisonne makasi lelo à partir ya mpona lali lelo na matina mbetu na 8h soki 57 nazwi pongi soki ba 10h 11h na lamuki mpona kokipepe bakapoto oyo awa nde naza bo naza bati naza na pongi soki mpe panza mipunga esungi biso te kozala pasi mingi mpona tosilisa mateya na biso na ndenge epesamelaka biso ndenge ezalaka comme auparavant. Alors nakosenga batata bamama biloko mike toza konéglige yango nde ezokokanga biso oza komituna mpona nini ngai kaka pasi mpona nini kaka ngai nazomona kimia te kaka na biloko mike mike oyo ezoza kosala yango wana nde eza kozangisa biso esengo ya nzambe mpontulendo. Moto soki asokoli nzoto aza na liluka ni kaka partout atikaka eteni moko te me mpona nini ntango tomipesa epai na nzambe mpungu totikala susu na makambo ya mabe kati na biso tozala honnête na makambo nyonso tozonga na droitire ya nzambe mpungu tolendo tomipesa na lokoso ya mbongo te tokomisa mbongo lokola nzambe na biso te. Oui, physiquement sans argent tokovivre mpenza te parce que avec de l'argent yango te eza kosala ke tosomba elamba tosomba eloko ya kolia tosomba ndaku to mpe tofutela ndaku to mpe tozwa moyen de déplacement mpo bokoma na bofuti batransport eza kaka mbongo mais tolanda yango na ndenge ya mabe te parce que mbongo oyo mvulusi mbango alobaka le 17 août 1922 natapelaka bino chaque fois eza ya kobeba. Alors ekomema bato na lokoso ekomema bato na détournement ekomema bato na kimoyibi ekomema bato na esokeli ekomema bato osala mabe moko boye mposo kaka mbongo tala lelo bato bamipesi mpona koboma baninga mpona kozwa baorgane na bango koteka mpo bazwa mbongo. Moto andimi kokende kozwa kisi apesa mama to tata to mwana to leki to yaya to moto ya famille to moto ya quartier mpo ye azala na mbongo kuna moto akufi ye atondi na bomenga moni yango lokumu. Donc ezali kaka ndenge moko na moto abomi moto mpo na mbongo na moto adetourne mbongo oyo bapesi opesa moninga to mpe mpo na mosala ya nzambe mpungu nyonso ezali kaka ndenge moko. Alors bapapa bamama désormais tozala na droit solo ya nzambe mpungu tozala na droiture totambola na nzambe mpungu tokende liboso totala oyo ezokoyela biso. Malheureusement bapesaki ngai dati te bapesaki ngai jour te tango volusi kimbangu nabenga ta king ndenge bakomelaki ngai donc tango atelemaki kopalangana ezalaki makasi ya bamindele bato bakufaki na bato mwindu na mindele mpe kopalangana bato na mabe bato na masumu yango wana na touche na biloko mike mike tango soki omonaki oyo ezala ngo normal mais eza anormal yango wana tukuru na bokuse na lobaka cesser de mal faire apprenez que de faire que du bien. Nayebi ke kokota na monde spirituel ezali na mikakatano mingi na étape ya liboso esprit léger. Donc l'homme quitte petit à petit le mal et va vers le bon en passant par beaucoup d'étapes. Donc olinga te bizaleli oyo ozalaki na yango to ndenge obandaki komona ke yango eza kosala kozala mais soko ozali na lolenge ya malamu te mpo na lokuma nzambe mpungu nto mpe yebani kati na bato ekozala soni to mpe mabe seke tika yango parce que eloko nyonso esalamaka na kobombama na kuku ezali biloko ya molili tobengi yango kindoki sorcellerie. Donc il faut koevite biloko nyonso ya mike haine zuwa colère mes attentes il faut koevite yango à 100%. Il faut koevite yango ezali mpo na biso bana nzambe mpungu te totikela ngo nano bambona bangulu oyo nano bayebi nzambe mpungu te oyo nano bayebi siku te totikela ngo bango biso nde tokendaka koteya bango mpo tolongola ngo bango mais biso tozali deja na kati na nzambe mpungu tokoki kozala na bizaleli wana te tokoki kokwela na mpo kaka nazwa mbongo mpo kaka nakembela mpo kaka nazwa lokumu litomba nango nini mpo kaka nasepela litomba nango nini. Mokili oyo tozala biso bapaya boyeba ke toya na mokili oyo kosala examen. Toute existence sur la terre est douloureuse. Pourquoi? Moto abotami nzambo te na mokili abanda konyokama banda bomwana kokola lobi maladi lobi nzala lobi osi osepeli lobi kuna osoki na nzala lobi kuna maladi lobi mutu pasi lobi libumu lobi kuna koswana lobi bitumba mokili yango kaka pasi parce que toyaki examen ba oyo bakolonga bango nde
Kingandi, oui. Kingandi, oui. Kingandi, présent. Kingandi, présente. Biso bawana toko hérité. Bokonzi ya Zambi Pungutulendo. Peto komona tembo. Lelo baso seka biso, baso chola biso. Mais, mieux il faut la fin que le commencement. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour tout. Biso to protéger bobele bondimi, oto ndimaki, ya kolanda Zambi Pungutulendo. Bosa la bien na banda kuna bino, o bazana basi, na mibali, bosa la bien. O bozana ba proposante, bosa la bien. Ba o bozana nous célibataire, Zambi Pungutulendo ebitangu. To se focaliser na makambo tali bo motote. Ke ngai mbongo eza pasi, ngai mwasi eza pasi, ngai mobali ezali pasi, ngai kolala ezali pasi. Il y a un temps pour tout. Boko kufa pauvreté. Na nguya ya nsambe ya bakoko na biso to kufa ba pauvreté. Na kombo ya fulusi kimbanga. Parce que mikolo quel que soit nanu na zuye sengo oyo ngana za kolukate, mais na za un peu consolé. Na lolenge ya komuna mokonzi na ngai kimbango asili ko telema na lolenge wana eza ko lakisa ke mwana zalaki na nzala banda tongo ti 14 heures alia kite kasi amona mama ayena sachet abadi kolamba mwana wana akomaka na sengo pa yebi ketikali mukena lia biso pe biloko na biso esa kolamba metikali muketo lia kasi to sokola maboko poto lia malamu ko sokola maboko liko lakisa nkembo wana tengi ko telema pona biso tozala kobongama pona koyamba yango kaya meso lubalongo zuludie tizaka manga lemisanga mindamye no lukubama mukika fumu wizidi wizidi kimbangu wizidi mukembo wizidi muyala bantu wizidi wizidi Talabantu munza ya vimba kabaindulanga kwa uko takimbangu kifumu kyadi ketimonika muzulu. Alors bokeba bobongama pona toyamba bokonzi na biso yesengo ya kimia tonyoka mitangu mulai batata na ngaba mama. Quoi qu'il en soit bantumwa ezalaki ebele. Mais na kosala moi c'est bien muke na moi bantu moi oyo bayaka na Afrique na Congo kaka te bobo yepo la katala ya Congo mais na soki na lumbongo po yango ezali sujet du jour te pardon. Alors batinda mianzami pungwa tindaka mama Kipamvita na kati ya mabele ya Congo tango ezalaki Brazza Angola Afrique ni azalaki mwana Congo mais ayaki pona Afrique mobimba mama Yacine Boubou yazali sénégalaise yepe batindaka ye pona Afrique mobimba mama Yacine Boubou mama Wanjile ye batindaki ye pona Afrique mobimba mais azalaki mutu ya Côte d'Ivoire ivoirienne tala atindi mibali azotinda pe basi parce que pas na Zambi pungu mama to tata oya bongisami andimi ko sala malamu aisengeli sala musala ya Zambi pungu tulendo mama Balkis de Saba wana azalaki na mabele ya Maroc mama Balkis de Saba azalaki na mabele ya Maroc mama Bernice azalaki na mabele shift tala bande na bande ke Saba mama na ba mama mama Agotime il y a cela qui n'a pas belé ya Benin pour Afrique mama Tidak il y a cela qui n'a pas belé ya Nigeria pour Afrique mobimba mama Sogolon Keju il y a cela qui n'a pas belé ya Mali pour Afrique mobimba mama Ngalfurnu Mafuta il y a cela qui na Congo Brazzaville pour Afrique mobimba mama Niamega ya zalaki na mabele ya Burkina Faso pona Afrique mobimba mama Nzinga ye azalaki pona Afrique mobimba na mabele ya Angola mama Mbungu yepe azalaki lisusu na ngambo ya Congo Brazzaville pona Afrique mobimba batumwa bazali ebele bantumwa oyo batindamaki na misala oyoki na tangi na mukaka lelo ba mama na tangi batata te pona kolakisa ke bino ba mama bosene
tulendo yango lelo natangi kaka ba mama na mokolo susu tezaba pongo pesa ngo pour dinza tanga susu batata na ba mama mususu batikali. Alors quoi qu'il en soit tokena nous na elembo na biso ya temi to sana ngo mokolo na lelo lokola na salle plus ou moins déjà 15 minutes. J'espère qu'il y a 15 minutes ça la symbiose pour na toko kisa moi tangu na biso pour na mokolo lelo nenge salaka. Temi na biso ezali nzailu. Nzailu wana na lopoto babengi yango savoir. Bolimbisi po na komakala na lopoto po lingala ezalaka mulai mingi. Temi na biso menakomaki yango na munoko ya bakoko nzailu. Nzailu elakisi boyebi. Na français savoir. Boyebi. Parce que baki mort ezala na biso longo. C'est ça. Yango na babi toute existence sur la terre est douloureuse. Nzailu ezali boyebi. Savoir comme temi na biso. Alors tokemba la moko na besugne ya kotala babilembo ya bikela munzamba kela. Bon mutu musolo bakatina eloko nino nzamba sala. Eloko yeso vivre tina nango nini? Ezaka po déranger biso. Ezaka pesa biso pasi. Est-ce que nzambe kaka mutasala ngo? To mona kabikela musu fezala neta satana. Poko mona bikela musu tina te. Non, ezali na tina na ya. Su nakati nango ezana tina, ezapo na kolia, pesa susu lokola bilembo. Alors na bongo tokei na mwamba mumoke na kotanga na zasir ekozala bandeli tokosili sanyo sote et bongo continuité na bongo ekosalama na komso oyo ezali koya matondo mingi. La tortue signifie l'endurcissement du cœur. La tortue signifie l'endurcissement du cœur. Donc tortue ye azali elembo na environnement wana soki azali ye azali mpona kopesa bato motema makasi. Okomona mutu musu aza na posa sunga mutu masotela ke soki na bimiso mpona sunga nga mona kotikala na nini. Donc elle se présentaka na symbole la tortue. Okoki kolala ozolo ta tortue toza kotambola na nzela nomoni tortue koloba teke nzambe apesi na bilei eza kolakisa ke demo oyo tobengi le sceptique de midi asili kotelema mpona kopesa molimo ya dute okoki kolinga osunga mutu me dute ye okoki kosunga mutu. C'est ça. Donc eza ko se présenter l'elembo ya la tortue. Le léopard signifie la force aveugle et stupide. Léopard, la force aveugle et stupide. Ndembo mona ki ba konzi mingi, to ba autochtone mingi, ba fumu, ba zalaka mingi na ba bikota léopard, ba simbi ba posa léopard, to ba latia mona kingo boy na mapeke kitina mkongo tila liboso. Bo ba mona kiaza mokonzi na sembo la léopard. Or que bo konzi wana ya léopard le pesa makana nzambete. La force aveugle est stupide. Osomona ke yondo leki batino suna makasi. Nzoko zali na makanisi ya busoba. Okozala limité. Okozala agressé. Parce que zali pouvoir ou pesa melo na nzambete. Léopard, toi simbi léopard pour soit léopard. Mais kota léopard, nzeta léopard, makamunyo cela pas léopard. Yo po naza mokonzi fona la ta symbole léopard ndenge tomona ki président na biso uta kotisa biso président Mobutu aujourd'hui ne plus. Azalaki chassé. Pendant qu'Azalaki na pouvoir. Mais pourquoi yem tazalaki na symbole léopard ba chassaki yamba bengi la force aveugle. Osomona kokolonga mais mususu akoya ko combattre yo okwei. Donc symbole léopard. Le hibou signifie la portée malheur. Hibou signifie la portée malheur. Hibou sera sur la milieu na bino et ça ka symbole ya liwate. Oui, ezali symbole ya liwa. Soit malade, soit souffrance moko, to bitumba moko na kati na milieu wa. Donc il y a na territoire wana, il y a des mutaza malheur. Hibou batu basa ko bombe pamba ndoki ndeke non, il y a ça malheur te. Mais présence na ye azoko la kisake na milieu oyo malheur ekoti. Na songi muke na léopard paye sa malheur te. Force aveugle stupide et ça ko la kisana zamba ete mutaza mokonza banyama nyonso. Ole bala takata chapeau ya lion, bala takata poso ya lion, batu basola ta léopard. Léopard na zamba dombi amimoni kenganye na zamba kasi. Kala mingi tenyo asali kodima, tala léopard a préparé fuite. Et c'est ça. Parce que c'est
malheur ya pasi ya mawa ezali na milieu na bino soit ye mutu akokufa soit malade soit mo problème moko songolo kati na milieu na bino. Le caméléon est le symbole de la sagesse et la prudence. Le caméléon est le symbole de la sagesse et la prudence. Caméléon azali na mbangu koleka muselekete. Mais soki amoni mutu akomi kokile malembe aza ko imiter couleur ya moto wana malheureusement azaki maloba aza ko imiter ndenge balobaka soki okei na mboka wana ndenge okuti bango baza kobinela ndenge yo kobinela soki bazobina na gauche okobina na gauche soki baza kobina na droite okobina na droite okoki komema eloko ya sika te na kati na maboko ya bato ata kozana no mopaya. Alors caméléon ntango bokutani na territoire assimilié yoko lukoboma ekobome pourquoi okolia yete posala na yenini. Donc comment le caméléon boy na misu ezali kolakisa caméléon symbole ya sagesse et prudence. Donc et ce qu'on s'est présenté na caméléon. Caméléon est le symbole de la sagesse et prudence. Les papillons annoncent l'arrivée des messagers. Les papillons annoncent l'arrivée des messagers. Ba papillon boke ba bazalaka ba sort sebele. Musoko moni ya munene. Soko betiye ma papune bimisaka ba poussière ya mwindu boye. Wana messager ya molili. Esola kisake na ndaku na bino mopaya ko ya wana azali ayena mission ya destruction. Azala misala mabe soit à sorcellerie soit à yepo volé. Ayiba. Mais ba papillon bazalaka pembe wana mapapuna mo bazali mike soki baza kotoa na ndaka. Donc bayeli bino symbole ya messager wana akoyi ko ya physique soit akoyi ya molimo olali oza kolota ndoto moko boye. Donc baye ko peso rapport to sambo et ça se présente dans les papillons. N'importe quel les papillons parce que le message tout ça la possible na négatif. Oya diable ba papillon ni nene wana oya zaka suko moni osane tikobanga pono rakoti na ndapa sola bisake ndoki azota la ndako oyo mabe pasi ekozala na ndako oyo mais oya ba pembe wana mike na bapumbo ko wana titi ezoko la kisake sango ya malamu ezali koyela yo pour ozwa savoir et ça se présenter dans les papillons. L'abeille annonce une visite familiale. Banso imoko boye na ebite moya ko distinguer ngozate parce que banso il marque na bino sana poto na marque na biso sana Congo awa peut-être ça rappelle différent mais bo saba na Congo ban Afrika na ebike boyebi banso oyo salaka mingi so comme ni nso imoko o bazalaka mikemkera basalaka ba mafuta omoni sote kabiloko yezo ko telema suba bateka sukali to fufu basoko telema likoro nango baza ko utiliser yango pa ya mutu moko azana kisi ya kobenda mbongo to pe biloko ya batu kaka likoro sikre likoro fufu nzoka zako ya kobenda kozwa ndambu okoteka boyo moni mbongo te ezana mutu moko atilisaka bango edede na kasi na ndako soko moni nso yiwana aye ature akei azako la kisoke ozako ya mamupa na me ya ndeko famille na yo soit noko tatale kibana noko yayale ba neve ba nièce etc. Na symbole bon soko moni nso ifo ya sala kabanda kuna kata ba chambre batu to pe na kati ya bandako batu asali nini c'est que nso yiwana ayeko ja symbole ya bolongola boka ukikati na bino c'est ça na beaucoup c'est pour na likambo etali tangu le lézard est le symbole de la rapidité aveugle. Donc moselekete azali elembo ya kopesa mutu molimo ya motema moto ya vie pressée na bala kaka na bota kaka soki na sumu sala na bongi na kende kaka osomon le lézard est le symbole de la rapidité aveugle et ezali na demo moko ba bengi rapidos na monoko ya ba latin oyo ya ba italien mais na monoko ya français ba bengi rapide. C'est ce que nous avons fait na presse pour na demo molimo ya rapidité. Olota ndamu pokatisa yo kati po zali pressé. Aucun pressé obosani no kokende kosoma.
Ok, pressé, au Bossani Mbongo, mais au côté de la Moutouka, et la Bossani Mbongo transport. Donc, ils ont présenté la Sébois le lézard. La présence à maintes reprises du GECO auprès d'une femme enceinte annonce une nouvelle naissance d'une fille. Moi, si on y a sali na zemi, misele que tu es dans la babiranda pour na katanda, ou il y a des sectes. Soko moni ozali na zemi, aza mwasi aza na zemi, ya zali pembeni nzinga nzinga ezola sekobota mona mwasi. Ya zola so symbole. Pour dino lelo obo koma kele échographie, po yeba, nyoso na mindele ba yeli biso, ok échographie ba beti ba tonga ba bebisi mwana banana libungu. Osobota mwana sokola na maladi ba problème pe mayele ya biso esate. Osomona, mais na talo bakoko na biso ba symbole ezalaki. Tant baboni GECO autour ya mama so ya mwa mingi tant ça kangame na liputa ezola saka kobota mwana mwasi. Échographie na biso yangwana. Le miaulement du chat pendant la nuit annonce la présence d'un esprit mauvais ou l'absence de son semblable. Et ça quand tenya osoko sa kolela, so le miau 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 azon ka mwasi na ye. Tope mobali na ye. Po mobali ayoka so wana akende sika zali, to mwasi ayoka so wana akende. Mais so zo ka miau ndeko basaka na nisko le kwa bana dike. Et ça qu'on la kisa présence de l'esprit mabé kati na bino. Alors niaou tem dans l'esprit mabé. Muta kana niawo, kana niawo. Non, niaou aye ko pesa bino s'il pas moni milimo mabé, yangwa le libongo po bino boko ma éveillé. Bozala na lo sambo pona ko chasser esprit mauvais one. Et c'est de ça. Le miaulement du chat pendant la nuit annonce la présence d'un esprit mauvais ou l'absence de son semblable. L'encerclement du soleil ou de la lune, l'encerclement du soleil ou de la lune annonce la mort ou la naissance des rois ou des prophètes. C'est qu'il faut qu'on discerne. Bon, le coup, tous ensemble, de peu, il est tout ce monde en a été, moi, il faut qu'on dessine, il est bon, on déngue ça, les lacs. Parce que l'encerclement du soleil ou de la lune annonce la mort ou la naissance des rois ou des prophètes. Donc, ceux qui, dans le moment où on a mon parti, ça va beaucoup de malingi côté dans les sous tout moi. Beaucoup mon a, bon, bino beaucoup y bâti pour nan nous fallait ça là, nan la kisabino, mais malheureusement. Et ça là, le lengue monsieur et lingaka, et ça là qui sake, mokondi. Yamboka sali kobotama, to soit messager, asali kobotama kati na boka, to soit moto moko ya monene alingi kokufa. Donc, soit mutumoko, o ya zali na vallée, ya monene, o ya yebani na mboka, soit mokonzi, alingi kokufa. Ou bien alingi kopotama. La mort ou la naissance des rois ou des messagers. Donc, mosali moka sobotama, to mosali moka sokufa, et ça la ba le mono ndenge la kisila kamemwena na kisezate, tope mokonzi moko ya mboka alingi kobotama. Et c'est ça. Donc, ezali na babilembo po moun toza musika moye soki tozala ki awa ndenge na kilongo ezala na dessinanga na tableau na pesa ka ba forme. Mais sikoyo moyen na pesa forme ezalité. C'est ça le problème. L'arc-en-ciel est le symbole de la placement de la pluie. L'arc-en-ciel est le symbole des déplacements de la pluie. Et le symbole des déplacements, s'il vous plaît, est le symbole des déplacements de la pluie d'un millier à l'autre. Kimbula bomoni yindi makasa tandenge nini. Ceux qui bomoni arc-en-ciel abimi, atie le bonnet, abima kali kolote azala na mai. Atobo la kaka mokongo na yeboye, moi na mai esuango esala ka dessin likolo. Eza ko la sakembule eza ko longana millier wana, ezo ke de kobeta pa mususu. Et c'est ça. La toile d'araignée est le symbole du blocage et de l'envoûtement. La toile d'araignée est le symbole du blocage et de l'envoûtement. Donc, ce qu'on s'est contambula, au moins une toile d'araignée kangiyo. Et ça qu'on a dit ça que nous allons ça pour que des soit qui n'a pas kamambon ou makama musala, donc il y a bloqué. Donc, nous tout moko boya promettait que nous sommes bobo, il a bloqué.
comprendre que blocage ezali na nzela na yo yete mutazo bloquer yo mais sur la question que ezali na ba mitantu oyo batelemi na nzela na yo za kotambola ntope na ba projet oza nango tope na misala oza nango alopoza la siko na makasa losa okomona mutu musu aleki liboso na yo eloko te mais yo oleki nsima na ye to darenie ekangi yo soki ekangi yo na elongi ezali mpo na kolongolo mayele bapense nyonso banda koraisonne ezali mpo na epesa yo avancement te ezali mpo na koregrese yo et c'est ça soki ekangi yo na maboko ezali toza mutu ya misala maboko maboko no mikona mpo nsima mbongo tozwa mosala mpo zwa mbongo ekozala na difficulté nto mpe soit okomi amvute namela nanu nalinga nanu mwana mwasi wana mobali wana se planete ya bato mena bimane nanu bamvutema donc soki omoni to darenie ekangi yo eza kolakisa ke bandoki batelemili yo mpona koamvute oyo nyonso ozopense yebaka eza sous envoûtement mpe progrès kozala te na makambo nyonso ya misala yango wana kati ya bandako na bino kopermetre te bato darenie esalaka na bino il faut mama ntango oza kobala ye ndako to papa il faut olongolaka bato darenie kopesa confiance te mpe bato darenie koozala na ndako ekanga nango yo te esola solongo bilebo te mais soki ebandi kokanga yo to eza omona na mire desine keboyekeboye eza symbole ya blocage c'est ça donc il faut kozala mayele na kati nango la toile d'araignée est le symbole du blocage et de l'envoûtement la présence de l'hirondelle annonce la fin de la pluie soki mbula eza kobeta makasi bandeko bazalaka lokola bangembo me bango bazali dirne po ngembo aza nocturne mais bangembo wana sikoyo ya mike mike tobenga ngo bahirondelle boyebi bango soki bomoni ata mbula eza makasi ndenge nini eza kobeta ozalaki na projet bima ozobanga mbula oyo mwaye te mais soki omoni bandeko wana mike barondelle bagimi baza kotambola yebaki mbula ekobeta lisu te kosila mbula yango wana la présence de l'hirondelle annonce la fin de la pluie. La naissance d'un enfant monstrueux est l'incarnation d'un esprit impur dans la famille. Ce que vous dites, moi, là-bas, nous avons tout ce qui est nini, misuta mususu loboko moko eza boye, ta mususu kota luketu boye, donc côté ma connaissance ce qui est nini, mwana wana oyo aza na forme moko ya malamu te, ezola kisake esmabe, asila kikozonga kati na famille na bino mwana wana aza mwana normalité ezali l'esprit ya mabe ekotaki kati na bino abotami mpona koya kodétruire mpona koya kotia pasi mikakatano mpe bana wana bakobolaka na maladi aire nyonso ozwi mbongo na suka sanza hôpital osali mokopo ozwi mbongo mwana wana beli akangami o makila o mai hôpital po bacommerçant aye kosala mbongo bazali baesprit pire eye kokota na libota na yo mpona kodépouye yo to mpe kodépouye bino musala na bango yango wana bayelaka ndenge wana la présence la naissance d'un enfant monstrueux est l'incarnation d'un esprit impur dans la famille. Les cris des grenouilles dans la rivière pendant la nuit symbolisent l'absence d'un esprit impur dans les environs. Et le contraire symbolise la présence d'un esprit impur dans les environs. Donc, ce que ça veut dire, oyo ezali na mai toni no soka magordo te grenouille parce que les gordo za crapaud grenouille za ka sundu ba msundu baliaka ye biso to benga sundu soko yoki azolela ndenga lela kawana osotambola na nzela ta 1 heure 2 heures 3 heures oyo quelque soit bandi basala kawana quelque soit banduki batema be sepile bima kawana mais soko soka bango basa kolela ra doki la kisi kekende nzeleza malamu pendant la nuit nzeleza malamu ya koleka kende na yo mais soki osoka bango basa kolela opusani oyoki bakati directement sala retour kokotine te soit kokutana bacriminel soit l'esprit moko pire et quoi agresser. C'est ça. Savoir, it is pour nous. C'est bon de savoir. Savoir. Dans la rivière, pendant la nuit, les cris des grenouilles dans la rivière pendant la nuit symbolisent l'absence d'un esprit impur dans les environs et symbolise la présence d'un esprit impur dans les environs. Maton Dominique,
tokotina na mokuse parce que si ne pesi ngai na mutu tango penza esili épousé en tout cas oyo etikali moke tokosala continuité nango mais ekozala penza po etikali moke lokola etikali moke en tout cas tokosala nyonso continuité nango ezala koso na koso parce que kuna bino boza na grève tokokozwa ntango molai te donc etikali moke ekozala ta towana te mosusu mais tokobana oyo po tosilisa yango en tout cas matondo mingi tata bapontolendo aza na bino mpe bososola na nzela bilembo wana toke na banzela biloko mosusu nanu te tokosilisa yango koso na biloko mosusu bokoyeba bilembo na yango oyo tobengaka basecte babiloko mosusu matondo mingi tata bapontolendo azala na bino apesa bino kimia esengo bino bayekosa kotelema na nkombo na ye sika ye pa telema mpo na misala na bino atelema mpo na mabota na bino atelema mpo na mabala na bino mpe na baprojet na bino atelema mpo na bomoi na bino ezala kimia ya koleka mpe ya kokoka na nkombo ya mobikisi na biso Kimbangu matondo mingi matondo papa